nalobi na yo donc blague te on a mon atango donc ba donc ba kuya bazoya koloba donc mon air moko tina na sala émission ezate parce que mon a ba kuya bazoya koloba en ce moment là bato batikala na poto wana ba longwa kito batikala kapo na batikala en fait mon colorozwa micro tout na bango soki ba longwa ki be batikala parce que tant to lobara ah so na lobi ke batikala ki be ba longwa ki ba koma koya na be mission on a ko contredire o loba ko kima ki papa mama yo kana ebisa de mbona kati yote moni na poto ndeto ya poto to utiki sasa leader amemi bilo na poto leader monta ko ebisa ba mission botika na poto ba mission belé affecté ya tie vala tito ye to zongi na poto to yebeta deuxième olympique ba mise va ebelé et voilà tia koti na sama bela solisa bango te ba solo la te ça sert à rien autant ba kombo mais jour so makam na lobby na kosi moto aleki a contredire ngai na ba notanga ba kombo na bango moko na ba no expliquer qui est qui moko tout le monde oyo kaka kenga na yimba na Victoria nga na mona ye na mona nde ba osal CP test ndenga pe ba mona test na nga na mona qui mais ah so ba ya ba koma ba ngolo ba koma boye ba koma opesa batu ba leçon ba koma expliquer makambo ya Victoria o so otali ba sale logo te biso beti ba disque na kata Victoria tout ça donc voilà c'est un peu ça tarani langi ya pamba ba kazi vide nazo sombo lelo bakati kurana baraja inga vutu kidi mame ya mama koma kote kisa yete ka dendo mabe yete ka ndunda mabe kendo didie kingemene kanga mudila voilà wana ki babilo ko na chaki na kata album wana et puis tout na ngona kini et marché moi muke mais comme ba master o ba chaki banzembo na kati ba tumusu batika lagi et voilà linga vraiment ko motiver ko booster ngote pour scanto ce qu'on a na linga la comprendre le mot repana est-ce que expérience musicale na yo na expérience ou bien confiance au eva la PCQ il y a on de ça là que aux la absence na scène na Paris parce que na Paris tout le monde ba tout na ba mission Victoria na ba mission ba collègue na mususu au monde même soit quand moi couloir moi quelque part à beta vendredi samedi dimanche au monde mutu na moi quoi na mais mulo yo tout le temps au monde vraiment na scène vraiment boy à part ceux qui ba na gitambo ba bikia tout ça bien ça ba na gitambo to moni mulo scanto ils ont bateau balwa va na kester ngana va na kester ngana da produit à kester koza la produit à kester là te fona na TVA fona baby selongi na nganeti figure à kester te koza la kester ezate ke fona ya na vandi na bandine langi la ti to aussi c'est miso wana ne ba yebanga muta kester mais parmi biso o to za ba Victoria ba kesterien baibike wana oh lobi Alexis mamoto voilà ba kesterien lobi venanga Alexis ya mamoto ya Matia place à la PC bambote on se comprend donc ce qui bango mon place ba vandi baibike wana kester akenda mais wana kester oyebi lelo nde tozaka na Paris bo yebisanga na bimana ke na nganda na ki osalani kaso yembile baninga msuba yembara baza yembelani kwanga na makaya parce que ngana koma okamo na poto mona mission azu caméra ndenge webwe na caméra na ba réalisateur to tourner mission kitoko boye na bando lobelela publicité place ya makaya bona kwanga place na okende robeta robeta musique on ate lelo so na komo robeta musique on atala ba musique wana biso na kina ndenga mabeti oyo ozongo mabe italien na ndenge na ye aya koloba na yo ebisa ba musique wana biso ndenge to koli na kini na musique na kini to bando bengo ba musique ya kosa cher ami internet na pesi bino mbote bisika bozali nde bozomona toza bongo en direct ya plateau na biso ya Flairmont HD ya Dembowemo moi sama ndefu azalaka moko na Paris donc na représenter ye vraiment tepo aza déjà wana pembe na ngai kombo na ye Mulo Scanto général d'ambiance oyo boluka oyo bozela émission banda tonda osengisali un an en attente donc lelo vraiment à permettre koloba na micro na biso ya Flairmont HD là tozokuta déjà na kati ya CG na biso na repesa déjà invité na ngai bonsoir et bonjour Dembowemo ya Badembe ya Badembo merci bonjour pareillement bonsoir pareillement merci
Merci beaucoup Moulos Kanto. On a vraiment fait mémoire la saison avant la plateau. Hein, tout s'est concentré dans le plateau. Moulos Kanto on a expliqué ba fan na biso, ba fan na yo, na yangai, na ya Flairmont HD, na ya Victoria. Kombo ya Moulos Kanto et uta wapi. Kombo ya Moulos Kanto déjà Moulo déjà za kombo na ngai moko propre. Prénom na ngai c'est Moulo. Donc Skanto eza kombo na zwe na musique na monde ya musique. Donc voilà, et puis nous avons combo belé, les général d'ambiance, combo belé, donc voilà. Et Moulos Kanto, le général d'ambiance, on a combo on a dans le monde de la musique. Mais combo nangai tata nangai apesanga comme prénom, ça Moulo. Ok, bon, ce qu'on baptême il y a combo général d'ambiance. Pour ce temps là, on a combo dans ce toit là, et ça là sont un peu moulaï, mais on ira. Ngala c'est basé quand la général d'ambiance. Combo on a vraiment Evander Kindé, s'imposer Kindé. Non, en fait, combo ya général d'ambiance, c'est ça combo moko. Tant que yaka na kobeta Zénith na Olympia à l'époque, na ba 2001, to yaka kobeta Zénith na Olympia. Nde place combo wana vela nga pesa nga tant to kendaka tourner moko na Suisse, kobeta na Wittentour, donc na Magic System. Donc ils allaient concert moko kafu. Donc concert wana sala ke to kenda ngo en fait to kenda ngo biso moko. Ba musicien kaka ba chanteur na ba musicien ba danseur ba kendarate ba danseuse pe ba kendarate on comprend ba danseur ba kendate ba danseur pe ba kendate et ko sala ke concert onde ba danseur na ba danseur ba danseuse ba kendate il fallait to beta concert to beta mubange na concert na kata concert wana so mutu na mutu fo a tripler d'effort a bimisa d'énergie pour que ba talent voilà pour que public CP là parce que ba danseuse ba là il faut ko vimbisa spectacle les places et voilà vient ngai à mon avis ba démonstration ya danse animation voilà to bimisa ki moi ki tambo quoi ya ngwana yemo na tala ya bi Moulos Kanto général d'ambiance parce que avant abanda bi nga Marvin Gaye donc on a combo orchestre à pesanga Moulos Kanto Marvin Gaye donc Skanto Marvin Gaye c'est Kester qui m'a donné ce nom là Skanto Marvin Gaye. Ce qu'on a Suisse, une place à y baptiser le général d'ambiance. Parce que moi, mon avis, danse, animation, donc toujours combler la vie de tout, toujours le gâteau kangayango. C'est pour ça que moi, Talagi, le général d'ambiance. C'était ça et puis c'est parti jusqu'aujourd'hui. Je suis fier de reporter Komboana, le général d'ambiance. Ok, merci beaucoup Moulos Kanto. On est aquí premier épisode, on continue à deuxième épisode. Parcours musical nayo eza ndengeni. Parcours musical nanga so na lobina lobango eza un peu mon moulai pour moni biso za mo bambiaka na monde ya musique yo. Ils un peu mon moulai mais na ozala un peu kata pour na respect bateau bazolanda biso ba meka un peu ko comprendre place ni na outil et puis place ni na komi place ni na zo kende. Parcours musical nanga na bandi musique nanga tout jeune donc déjà ce qui bozui chance ya kocha micro même na commune nanga Kitambo ba koyebisa yo que na banda musique trop jeune nazala jeune moko na kepe moi classe mais mon ibso za orphelin en absence à ba père en absence à ba mère moi classe comme na moi négligence donc na banda au sala musique déjà nga père nanga za l'envie mère nanga za l'envie na sala déjà makamba musique déjà et du coup tant ba yeko kende équilibré et ça les sous-soutés côté ma kamba classe tout na forcer moi côté musique na forcer pena ba métier mususu comme nga na moto na donc na sali mécanique na tangi yango donc je suis fier donc na yekoli musala wana na yebi musala maboko vous comprenez mais loko la musique yaki musala na ngai nde yango mutesala ikaka na kende liboso na sali carrière na Kitambo na beti na orchestre nyonso o ezalaka na commune na Kitambo na beta ponga na moi na Kitambo je suis né grandi na Kitambo orchestre nyonso o ezalaka ya ba jeune na Kitambo nga na beta na beti na Versas na beti na ABG na beti na Emporio na beti na orchestre na bisomo boy na to ezalaki na ba chamba te ba chacho yaki ABG esthétique na ba chacho to na ba on ABG Chilombo ba wana to na ABG esthétique ba Moussa Kapaya ba Fujo wana to na ba on ABG esthétique
et na Versas ezalaki orchestre oyo tozalaki ba Seguin bazalaki ba maître Yokampela place azana PC Mbota trop voilà yazalaki logo la ba administrateur et orchestre vous comprenez voilà bango ba logo ba administrateur orchestre na kati ya Versas musique donc tozalaki ba tebele ba grand frère Papi Pengo azana Côte d'Ivoire na PC Mbota trop ba vienanga azana kini fondé du pouvoir Aimé Piakou donc ezalaki vraiment orchestre na lekaki pe wana nazoki encadrement par rapport à ba grand po na kutaki wana o ba tchaka mo pakange donc vienanga moko azala awa na poto moko kombo na roi de Gaulle baza ba vio ba soutenir biso na kati ya Versas musique pendant ba carrière na biso tozalaki nanu ba jeune ko to luka to bima to kolisa musala et puis moko azala na Canada Serge Loaba donc Gino Loaba mon père spirit na PC Mbote d'ailleurs place aza yepé tozalaki na Versas musique ba ba président donateur bato ba bimisala mi solo pour orchestre qui ne passe orchestre wana yaki très fort na kati ya Itambo et tant on a longo wana directement toaki pe na ba tonnerre de l'an 2000 toaki na ba Chamba ba Clovis ba Fila ba Sele donc voilà et du coup tant on a longo tonnerre de l'an 2000 Emporio pegi orchestre qui tambo sous succès mabe tozala ikuna do ba derga commando ba picho ba Fila ba Sele vous comprenez donc après wana nde na iko pusana kibinda nkoya ko sala séparation nouvelle image na nouvelle alliance donc nouvelle image etikala ki place ya Doudou Mabundi Doudou Ifili Golaché donc voilà lui c'est un frère à moi Doudou Ifili Golaché etikala ki pas Doudou Ifili Golaché bazalaki na ville bankou ya le fondé batikala ki et puis ngambo mususu Selem Fumu kuba mfumuko koko ya mboka na PCP Mbote place azolanda ngai et bazalaki lisusu na Doli Hiroshima Kimakiambi autrement dit Doli Mafinga donc wana za grand frère ya Sai donc Doli Mafinga tozalaki na bango donc bango mibale bazalaki lokola ba administrateur et orchestre et puis bato mosusu pe tozalaki na bango na 4 orchestres ba Fila ba Sele plein de monde batebele bazalaki ezalaki vraiment une grande famille tout ça là musala kitoko et puis il y a un moment après na yeko longwa wana donc pona kende moi rapide na yeko longwa wana vie na ngamo azala na kitambo vie do mutazwaka ngai amemanga na Empire Bakuba nde na yeko kende Empire na vandi mo muke na absence a Pepe Kaleta nga kufaki wana na vandi à peu près 3 ans na ndambo na Empire Bakuba tout ça li pe moi ba voyage muke na ba présent Papi Tex au grand complet tout le monde ba ya Doris ba soliste papillon donc ba recruter pe sous moi ba jeune toi na ba chez Lamputu ba télé kunyanga donc toi na moi ba tebele vous comprenez après quand on a longo Empire ndé na Kesikoyo Victoria voilà na Kesiko Victoria place makambo banda mami siko okende ki Victoria ba mema ki okuna to mo okende ka le ba kendo luka msala bon en fait Victoria ba mema ngai komema Victoria ba mema ngai franchement na ozalenga te mutaya obetelanga na lisolo ya makambo Victoria eza Eder voilà Eder Meita wana da mwana ndaku donc na PC Mbote place azali mutaya kobetela na lisolo ya Victoria ezaki Eder parce que ngana ki déjà mutuna sala déjà musique professionnelle na betala déjà na Empire Bakuba na voyagera déjà comme fanda dans la kitambo na sala musique trop na ebani na kana succès na bele na ngai wana za mulo OK wana za ka mulo nazana ki donc na beta ka donc quand on a noté parce qu'avant na koma kuna déjà ngape nazala na orchestre na ngako ezalaki na ba masala ngai esthétique musique to na ba dile dialungana to ki mwebele vous comprenez siko pona kende kuna mutaka obetela nga lisolo premièrement ezaki Eder mais nazali toujours na Empire Bakuba Eder mutaka ko lukanga betelinga lisolo tala kuna ba mise ba longwe ba longwe tout et tout ba dans la besoin animateur tout et tout nde ya kosala ke na komi ko étudier siko na longo Empire na kende Victoria bendengeni lokola na kana ba master na ngamo ba na kitambo wana batu na ngai mabele mame donc wana sentir donc na pesi ba Mbote $1000 les chefs coutumiers donc voilà et puis batu na robosa na bango te $1000 les chefs coutumiers et puis mutu na ngamo na kini sona bote donc
wana baaki batunanga et puis moko aza suna kini Godengo Chima parce que baza ba frère oyo babande ko ndima ko chambongo na bango ponga na sala musique avancer oui ponga na avancer so bake bateki mabele ba chambongo na bango ponga na sala musique na avancer donc je dois être très reconnaissant envers bango donc nzamba baksela bango ebele ndeko sala ke ba master wana petang ba yoki ke edera epsinga magamba Victoria ba komi ko changa panzi likolo nga pesko place nazala in empire na longwa ndengwa na parce que l'empire na kenda kuta pena so bobeti concert na se poser ba futa biso mbonga liboso na bandolia salaire za in empire ba kuba ba pesa biso moins quelque chose voilà ndé ya kosala ke mbambeleki je me suis na vanda bana mona ka ba masala ba utoteka mabele baye zwangai muteta danger photo kende kaka rep wana tout et der ça lobaki tout bazo luka ba zela photo kende kaka nde sala ke bakotsanga na car ba memanga ti na ranch na kini ranch et pas ya kwangolo zonso atari wambi mfumo pa le king azalaka te azalaka na poto mais bureau mobimbe zalaki King Boys Kiki Mvula Serge Makobo Jean-Jacques Kande bienvenue Bongolo donc bureau ezalaki bien structuré déjà bayambaki biso bien basalisinga test le même jour na salaki test c'est le même jour où on a tikala na maki donc voilà un peu de la Côte Victoire ce qu'on est au salaki test wana na neloko nini na eloko na hôtel on a pris bakubato ou hôtel on déjà na ba orchestre ya kitambo non na salaki test bango ezaki déjà parce que banda ko préparer tournée à Zénith ndé ko sala ke ba musicien ba longwe wana ba uti ko bimisa longue histoire et bimi na ba 2000 ba musicien ba longwe or que tournée à Zénith ezalaki longue histoire wana ezaki na ba Chakuli Bondas na ba Kiwanzenza il fallait ko sala ka biloko oyo ezalaki wana même si oye ba parole bien te mais ba otala capacité à voix capacité voilà ndenge charme na yo tout après animation okoye kolon parce que bimaki sika voilà ezaki eloko mo bimaki sika Kiwanzenza nde na yaki wana et tomber na sali test na nga na bwaki Kiwanzenza na bwaki ba Chakuli Bondas bon le roi Kester azalaite bato nga na kutaki wana bureau na kutaki un grand frère Guy Kimvula donc na pesaki ba merci na pesaki pe ba mbota tout place à na pesi ye mutalipsenga tikala maki awa okoti maki liloba liboso ebima na munoko nae otikali awa okoti maki ti Kester akoya donc mutaliboso ebisanga bongo c'est Guy Kimvula tant na osala test wana na kokuta déjà Victoria défense mobimbe zalaki na kokuta ba passingiangi bala terre na pesi mbote na wana bato asima tant na bano o wana na bano Victoria o te ya bakuya te ngazo bano Victoria o vala bengaki ba brésilien donc na kokuta équipe ya kosakana te donc ba grand artiste bazalaki wana ba grand guitariste donc Victoria ezaki pena donc oba bengi Victoria Leison yango Victoria nga na kende kokuta ba delokela ba passingiangi Yves Chum Willy Ebondaki Wanjo on se comprend que son nom repose en paix notre chef à l'époque Zozo Malaba bato nga na kokuta bangwana mon grand frère aussi Signora de Patra Womo bato nga na yaki kokuta bango wana netina défense siko na attaque champ na yaki kokuta kaka Gejo Star après grand frère nanga Denilson Lutula le Matelo alongwaki après bakesenga transfert na ye ayeko zonga mouvement azalaki déjà mbiaka mais ezalaki kamo ba séparation mo kaka voilà azalaki déjà mbiaka na kata Victoria parmi bato yo bakendaki ope basalaki pe moi makambo ebele na Victoria babetaki moi ba concert pe na Victoria voilà donc il y a Denis Lutula donc na pesi mbote place azali Denilson le Matelo nde ayeko zonga nde toyeko komana deux chanteurs o ezalaki neti bancien Gejo Star na Denis Lutula tozalaki susu na chanteur moko o azalaki ancien parmi ba premier chanteur ya Victoria selon histoire ndenge ba recrutaki ya Dream Team Dream Band venanga Rocky Azaro Cisco ya Tembo Kuboku
na pesi mbote place voilà na 2000 voilà na 2000 après sorti à longue histoire. OK voilà bato yo nga na kutaki na Victoria Bango wana na Passy Santé et puis na Jean-Jacques Santé côté chant 3 personnes wana et côté animation mutazalaité parce que l'animateur bakendaki Guy Moller et Eric Massoudi bazalaité bakendaki donc vie des alaï côté animation moi makasi ke ba côté mususu et puis na salité scénario intégré groupe si kondengo okutaki déjà excusez-moi na kacho maloba ndenge okutaki déjà ba Guy Moller bon ba deux animateurs au basalaki album bango bakei yo yeko se retrouver na yo moko est-ce que ozaki na état d'esprit moi ko banga non en fait nga na yako se retrouver nga moté na bitan na yako sala test na yaki nga moko jour wana mais tant na yako sala test ba animateur musu bazalaki ba yaki bo sala test ba yako sala test parce que ba pesa ka non ba luka ba animateur donc en fait ça là que ba animateur bazalaki à peu près ebelé mais yo comment déjà na confiance parce que ba confirmer ki makina voilà va c'est nga na kota maki mais ce que na kata maki wana na zala nga moté na ki ngai na master na ngai arc-en-ciel ya chele na pesi mbote na kini otobetaka na Zénith na Olympia arc-en-ciel azalaki pe na maki toki na master mo pe boto banda obengi milangi ya pamba ye pa zalaka na maki na biso pa zalaki animateur so na bosa dit toka pe na master moko su ya animateur comme on a Zantol so na Zantol wa un truc comme ça Zantol oui tozaki na dotoki lokola 4 animateurs na maki parce qu'on a 4 animateurs wana foka ka mi balende bakende Zénith na Olympia mais tozaki 4 ndé ko sala ke biso to voyager mais na kata maki wana na bateau ngana na yaki ko kuta wana o baza na kata maki ko bosana te il y a vrai aussi Jani Mangoma parce que bango ba yaki à peu près na kolo baba une semaine non pas moins bah une semaine un truc comme ça avant biso quoi vous comprenez une semaine avant biso ba yaki goya une semaine avant bayaki une semaine avant biso ngata na loba makam na loba avec sincérité pas makamba okosa ba Zénith azalaki na maki déjà avant ngai vous comprenez mais plus na place animation nde mutu vie des alaki nde yako sala ke ba animateur to yaki belé mais faut mi balé kaka nde ba voyager nde bo voyager qu'est-ce qu'on a là nde to voyager ki ngai na masalanga arc-en-ciel makam na loba o vrai mutu nanga Flori Minos ITB le fondé ayebi marambo soki histoire eza faux aoyebi sabino bo tout na oyebi sabino donc to yaki marambo yo ndengo wana siko après ko ya voyage na bino pona tourner à Zénith na Olympia siko ezalaki ndenge nini boye après il fallait ki bozonga bat mususu na habité soki bakimaki to bozonga kan équipe complète ndenge boyaki après tourner. Non, en fait, après tourner, la biso ya Zénith no Olympia na 2000. Parce que boyaki pas mal, boyaki vraiment belé. Oh, oui, Zénith no Olympia en fait, tu as peine belé parce que tu as un spectacle derrière moi monene. Tu as peine belé, ba danseur, ba danseuse et puis tout le monde ba frère na biso to banda obenga kala ba chege melelo, ce sont des responsables. Baza ba chege était na pesi bango mbote place bazali. Donc ce sont des responsables na pesi bango vraiment mbote. Donc tu as na bango, donc ba musiciens, tout le monde. Donc tu as peine au grand complet. Mais ce que tant que tu as la siko que tu sali tourner tu bêtis Zénith, succès à danger tu bêtis Olympia, succès à danger tu sali tourner parce que ba sali nyo se na poto biso do beta na bisango na betango na betana donc presque ba sali nyo so ba LC biso na mboko to yoko kuta fra français na mboko to sala tourner avec fra français. Donc tant ba yo sala héros pour fra français longwa biso to za déjà ah ils ont changé les biso to za la. Donc vous comprenez tout beti ba tourner belé et yako sala ke orchestre soit qui moi tant et belé na poto po ezonga kini de 2001 jusqu'à 2002 2003 to za ki na poto si autant et comme moment siko oyo le king a s'est décidé que orchestre faut ezonga na kini parce que succès le ki Zénith na hit parade premier na ba makambutu mais voilà fallait siko équipe mobimba ndenge to yaki ezonga lisusu voilà wana pene zalaki selon souya et voilà ezonga lisusu mais on dirait que le temps que beau bon ça va démarche ba mikanda bon non à l'époque kutu biso kutu ezaki pena à l'époque pena kutu biso yaki makambo pena suisa ma mikanda kutu parce que à l'époque yaki makambo musique nanu musique pena donc ba guerre moko loyal
tozo bunda ba Viva vous comprenez ba quartier latin vous comprenez au senti que Viva et beta Bercy quartier latin au beta place boy Victoria au beta place boy ba kermesse ces autres na mboka oya ba sera na biso ba José Kongolo vous comprenez baza ko organiser ba playback makambo belé biso to sala yango na mboka oyo vous comprenez ezala indengo wana esali ke mama mikanda pene ezala ite na mituna biso toyebeke to bando kende na biso tozo ozonga to kende to sala musala ndenge misala nyonso ezalaka nde osala ke photo zonga après mutu na mutu na yope mutu na mutu a changé ki moi idée na ye selon vision na ye oyo ba ozonga ba ozongi oyo ba otikala parce que nazo ba ke vala assombela même ba mission ba voiture bien sûr côté on a vraiment qui son âme repose en paix non il a acheté assombela ba dit sérieux nous en Mercedes 300 coupé ya sika assombela batu nyonso nde tozongaki assombela biso ba voiture en tout cas moi je parle de moi aussi ndenge tozongaki vraiment biso nyonso tozongaki parce que toyaki ebele mais tozongaka 9 personnes sur effectif wana nyonso bombo ezaki na Zénith ou ezaki na Olympia ou ezaki effectif nyonso ebeta na Zénith ebeta na Olympia tozonga na biso kaka 9 personnes tozonga ebele te tozonga kaka 9 personnes donc tozonga kaka bato asima na ngai na masalanga animateur arc-en-ciel ozolanda na masalanga animateur arc-en-ciel nde biso wana tozonga kini na masalanga moko chanteur Cédar en cours na pompon miyake donc tozonga bato asima 5 na liboso pe 5 2 animateurs na 2 chanteurs pompon miyake Cédar en cours Moulos Kanto arc-en-ciel na sima tozonga Pasingiangi Willy Bondaki Zozo Malaba Yves Chum Adelokela c'est ça nde tozonga orchestre yango wana basodo ba utaki na lobi na yo donc bundi bitumba blague te on a mon atango donc ba donc ba kuya bazoya koloba donc mon air moko tina na salle émission ezate parce que mon a ke ba kuya bazoya koloba en ce moment là bato batikala na poto wana ba balongwa kito batikala kapona batikala en fait mokolo ozwa microphone tout na bango soki balongwa ki be batikala parce que tant to lobara so na lobi ke batikala ki be balongwa ki ba koma koya na be mission pona ko contredire o loba ko kima ki papa mama yo kana ebisa de mbona kati yote moni na poto nde to ya poto to utiki sasa leader amemi bilo na poto leader monta ko ebisa ba mission botika na poto azala ate wana vérité leader monta ko isa ba mission botika na poto azala raté vous comprenez akosi obotika na poto azala raté de so muta tikali azala ba raison na x ou y o yemoko ayebi le pourquoi atikali mais eloko ezalaki constant obiso to salaki to monike to yaki effectivement il a à peu près ba 40 et quelques mais to zongi 9 personnes tozonga na kisasa 9 personnes et pesa réalité pourquoi il va la otika bango a okichabino na kini mais parce que aza na poto abala so lobi ozonga te ba Rolando ta ba okefunda ote ba loba so indeni so ndeni parce que to na boy ko utiliser ba terme mususu o eblisa ba batu après ezala ke o lekaki na TV pona ko kitsaba na mai ba terme ngo yango to banda ko loba kala ezake to banda ko loba bokimi bakima bokimi bakima te vala tika mutu te mitala nazoloba na mamba solo e vala tika mutu te e vala kotika mise te ba mise belé ya Victoria tie vala tito ye tozongi bona poto to yebeta deuxième Olympia ba mise va ebelé et voilà tia koti na sama bela solisa bango te ba solo la te oui bien sûr asenga ne pardon pas mutu no seza ma solo to solo la seza ba ngala ba excuse ezala déjà et le kaki oye mo asenga ki o asala mabe limbisa o pasala mabe limbisa mais de viboye ba mise belé te voilà ki na sama belé ba monana te ba solo la te après retour na biso et belé na ebisu ba monana te ba solo la te
ça sert à rien ya autant ba kombo mais jour so makamna lobby na kosi moto aleki a contredire ngai na ba notanga ba kombo na bango moko na ba no expliquer qui est qui moko. Okay. Parce que c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Biso de uta poto tozala ki ebele tozonga 9 personnes. Soki na kosi ba na poto bazalia tozonga 9 personnes na liboso tozonga mulos kanto na arc-en-ciel. Pompom yake na Cédar en cours. Na sima chef Adé Lokela, chef Zozo Malaba qui son âme repose en paix, Passingi Angiba la terre, Willy Bondaki, Yves Tchoum. Ça fait 9 personnes. Et biso 9 wana et mené à sombela biso mituka ya cher to kendara na mpe kisasa to renyape to zope balara na kisasa to sala pe mambebeli na kisasa to vandi pe na kisasa to keba tourner ndenge na ndenge type to recruter ba misusu na kini parce que tant to zonga na kini faut que souligner bien to tikaki ba mission na kini mais ba mission o to tikaki na kini ezalai kaka mon frère Gianni Mangoma que je salue wana entraîne na esiko voilà ta Gianni te voilà to tika Gianni na kini parce que Gianni to zala ine na maki oui Gianni ça mbiaka to zala ine na maki era yaki wana pas une semaine na yo mais voyager ande tant to voyager inde ba Gianni ba voyager te tant to yaki Zénith mazala ki déjà tant to préparer Zénith toujours fidèle toujours au poste tant to préparer Zénith Gianni Mango mazala tant to préparer Zénith le super mec azala Bazala, Bazala pena Bazala. Bazala pena ya kati ya tongo. Voilà, tant que zongi sikoyo, donc comme le rôle à doyen, auto tiraki na kini susu, Gianni Mangoma na Zénith. Nde bazora pe ba mission moko pe bazo répéter na bango ba chanteur ti bisoto ya. Nde ko sala ke toye, nde place to banda recrutement ya tout le monde oyo kaka. Ngana yimba na Victoria ngana mona ye na mona ndi ba sal CP test ndenga pe ba mona test na mona ki mais so ba ya ba koma ba ngolo ba koma boye ba koma opesa batu ba leçon ba koma expliquer makambo ya Victoria o so otali ba sale logo te biso beti ba disque na kata Victoria tout ça donc voilà. C'est un peu ça. Merci beaucoup Moulos Kantoroma éclaircissement oyo on a mon vraiment banaki ba kosepela on a permis so mondambu na kopesa ba mbote na Blanchine ça mon konzi à Givenchy Plixton star de Paris donc mon frère ba mbote siko zali Giscard Ingweke kuna na Pierre Lay ba mbote siko zali vient na miteti Ziko ndo putu donc mon chroniqueur meilleur journaliste de Paris ba mbote siko zali Mimi Love Bungu ba mbote bisika bozali so boso mona na coiffure vraiment mingi ezali bongo salon Paul Sunga o na pesi bambote bisika o zali na salon mobimba ya koko na pesi bino bambote tozala mo coiffure le bogo nzambe on na pesi bambote belé place azali wana za frère moko nga na benga raye mon collabo donc mon collabo donc yé aza frère na ya kati to traiter ba dossier belé marambe belé donc sali mon frère que Dieu te bénisse place azali salon mobimba donc salon Paul Sunga coiffure le bogo nzambe donc wana base na ngai donc nga so lukino nga na Paris ke na okuna base na nga yango ke bisa base bo yelo la base koko li salama base na nga ba yela nga na base nga mona zalaka atweni nga na base ko kamas ba manager ko kamas na bota bana pe bana bakola donc yela nga na base yo ça obetana. Merci beaucoup Moulos Kanto. Après c'est quoi longue histoire parce que on est avec le cola aujourd'hui qui interprète doubler il y a longue histoire c'est quoi après longue histoire ba œuvre nini yo oyaki ko bimisa ya sika parce que on s'imposait qui déjà pas obeti déjà Zénith obeto lien pour ça li tourner Europe na nini o ya bateau ezala o yo kutaki mais siko yo o yo ya sika oyaki ko sala na Victoria siko ezaki nini après tourner na biso ya Zénith na Olympia toyaki ko sala remix mo pomoni le king o ngana benga ka forever il va la mal à causer au tilelo azalaka katantima aina système au sala un peu moi ba remix 3 moi ba nzembo le comme on a 500 sali en remix après tourner la psa Zénith ya ko sala remix ya rendre à César ce qui est à César so montomona na zigida zon point donc zigida na chagi logo wana et puis après rendre à César ce qui est à César comme série wana zigida ezwaki mo en plaire nango voilà Zikida est mon plaire non parce que on est à œuvre nangai Zikida na animation na titre ezabilo nangai
vous comprenez on est ablo na animation na titre ezabilo na ngai na lobi bien ezaya ngai mayele na en fait mayele na ngai mais tout pesa ngo pour la musique ya Congo tout ba sepela ba salela mayele na ngai na zikida parce que après rendre à César ce qui est à César producteur moko ayaka ko solliciter ngai ou abanda ko sangisa ba animateur nyonso ya kisasa pona ko sala fara ba animateur banda ko sala ba fara nde place na kena ko signer titre moko na album wana oya ba fara ba animateur banda ko sala ngape na signer titre moko so bazui album fara ya ba animateur ba omona ngape na kati na clip na makamno so tout fait tout flamme ezaki produit par Gaston Amis Production na PCMbo te place ça donc ya pesa biso chance wana na yago signer titre moko na kati wana Zigida donc na boire ba Zigida na kati na boire ba blo ibele na kati après wana ndeta mto bande ko bonga masko puto zonga kini tuye ko sala album lusus Nouvel Ordre tuye ko sala album Nouvel Ordre na ba Gejo Star ba tutu ba Denilson tout le monde tout sala album o salenge ke photo zonga nango kini poto zonga maboko pambate tout sala ga album wana ezala ipe contrat mo na maison de production mo munene mais ezwaki vraiment elante pona bato bachaki banzembo na kati voilà mingi batikalaki et puis promotion nango elalaki evala pe komona bo batango bachaki banzembo batikali moyen forcer promotion nango pena ezala été place on a boaki tala milangi ya pamba bakazi vide nazo sombo lelo bakati kurana baraja inga vutukidia king vutukidi mame ya mama koma kote kisa yateka dendo mabe yateka ndunda mabe kinu dendo didie kingemene ya kanga mudila voilà wana ibabilo ko na chaki na kata album wana et puis tout na ngona kini et marché moi muke me komba master o ba chaki banzembo na kati batu musu batikalaki et voilà linga vraiment ko motiver ko booster ngote et sali que tu yeko na kini pendant moi un bon moment na kini bon que ces eaux appelé sur pototé suite à la situation ba tout ba yeba ya mabangolo tout biso pe to na kini to kanga na kini to va na kini parce que toi on a contrat moi à Londres normalement fallait to que Londres moi to kende izala raté ne sali que to kanga na kini to mo beta na sumo ba Afrique ba pays mike ba Afrique du Sud moi ba Angola ba nini moi ba voilà ndenge izala kaka et puis tant nzele ko fungwama nde siko to ye ko yana baba na mai o to yaki na bango sous deuxième tour pour na kubeta Olympia o to beta ki na 2008 donc to yaki na ba Bobby Ronaldinho ba beau chanteur Laura Bobby Ronaldinho c'est un grand chanteur donc mutuloko la sacré Kimana Pichu donc na opesi bango ba mbote donc grand chanteur to yaki na bango na pesi sumbote na Tony Ambrosio donc grand chanteur donc to yaki na bango na mboka o vraiment donc pour to beta Olympia na 2008 na bango tu yaki na bango tu na ba Jani Mangoma ba Didier Robas Mutamba Imbonda Kimbangu donc kilo ya kisasa amemango na Congo alali sango na Tour Eiffel so ala muki ya ziongo ye nango na studio donc na pesi mbote place aza mutu na ngai donc voilà to yepe awa na bango le susu comme d'habitude to beti concert et puis to bandi ba tourner et puis ndenge valaya ko bela to bandi ko sala Dizzy Smith après ndenge vers Obela atiki biso et puis donc voyage na bino en 2008 nde vraiment to loba ki to confirmer que Eva la atika ki bino na esina togo ne bandili awa demo photo ça différence ba o ba yaki na ba 2000 wana nde boyaki plus de 30 wana bozonga ki 9 mais ya turo herboye na ndenge yo kuta ki ya beli wana nde to loba ki atika ki bino bon siko na loba na ba contexte mibale tant to komi awa na ebisa ko ne bandeli ke leader a memra ba mission na poto te po ba etikala leader a memra ba mission na poto po ba ebeta concert mukolo lo baboka nga bagage ezala na butu ezala na moi parce que biso moto lo ba ke musala na biso ezala ko musala ya soda de so ba bengo na 3h na 4h kanga bagage yo sa nini kanga bagage to kende tant to yaki na 2008 awa ngana yoka place monte mené a lobi ke na tiki ba musicien non il y a aussi là qu'il fallait tout ça là-bas tourner tout bongama tout ça ni tout zonga mais il y a aussi là que Evala a belaki a tombé malade
activité ezalaki susté esali mpe kaka poto yango mpe ezalaki poto oyo biso toyaka ya bazénith te oyo biso toyebaki poto na biso te ekomi poto ya bakuyakuya donc lare mpe eza nango lisusu te bakombata mpe ya bakomi obima makambo ya miziki mpe ekomi mwa freine ekomi mpe na mwa kebakeba toye poto bamise baose retrouve mpena te parce que bamoto oyo biso toyelaka na poto eza su bamoto ndenge poto eza lelo te na makambo ya miziki parce que biso okuta chaleur ya miziki na poto ya ndenge mosu ya kosakana te biso olie mbongo ya miziki biso oboti bana na miziki biso pena tolie mbongo ya miziki biso ye mbongo mamba osenga te mbongo ya miziki tolie mbongo ya miziki donc voilà ezalaki su ndenge wana te nde kosalaki na evala lokola abelaki foto zela evala ntango akobika ebongo apesa siffle position ye kosalaki ntango abelaki 9 mois wana ya liboso ntango ye kosalaki abiki abeti siffle siko abamasa nayoki mwa vrai mais faut to continuer ba boulot oyo tobandaki ya 10 tobandi mpe kocontinue baboulot wana tout eyaki okoma ya moment evala azwaki mwa cope moko boye ayaki na babillet ayaki omona 10 billets na maboko na ye cope wana bainvitaki ye na kisasa epai ya papa na biso Adolphe Mozito abengisaki ye na kini epai ya papa na biso Adolphe Mozito son excellence abengisaki ye na kini série wana ntango auti obela tout etango esali ke alanga kende kini loko azalaki na 10 billets abimo semi na profite na tuna bamisie loko mpe baumela awa oyo amoni tokokende na ye aya tokende comme d'habitude abenga songolo ndeni bo billet ezali parce que tokokende kini tobeti mwa 2-3 concerts après tozongi so parce que ayebaki mpe mwa quelques misie oyo baapene eloko ya nzoto voilà bengaki mutu na mutu bon voilà bat mutu nto pesa raisonner mutu mususu ngai mwasi bana emone vala komeko magamba mwasi bana ngai magamba kayu ngai boye na boye donc mutu na mutu chacun apesi raisonner mais ton ekoma écouter na nganga lokwa na kasoda makasi directement na zwi billet na kenda na eto kenda kaka biso mibale donc parce que ngai vient na ngai biso mibale wana ebandika mpona poto te tina kini otuni bamasa toi Victoria otuni batutu bayebike wana vie na ngai toyaki na bafere totretaka par makambo ya miziki toza na bamakambo na biso totretaka oyo ezaka ya vie na peti na ye donc wana aki vraiment tout mpona ngai donc mpona azala boye mpona vanda boye nazala boye des fois naoka yango souci naoka pasi ma ya miso ebalukaka nga parce que il a beaucoup contribué dans ma vie da succès na ngai ayeba ndeni na ochanga mutu na se parce que na rappel moi mutu moko pe kitambo sala bon kitambo sala ngo na rappel moi mutu moko ayeba ndeni na conseiller ngai ya ochanga toujours na se ya otalisa nga toujours nzela ya malamu tout donc tout ça wana so na raisonner yango na loba toujours nzamba pesa esika ozo comprendre ndeko sala ki tokenda biso mibale ba masa tout batikali toke tobeti ba concert obomona wana toke bakikwiti banini na bamiso baki na kini tozwi yo yaka bamusupe totika wana toyebi te yaka kaka zala kaka okuna pe toyebi te yaka kaka zala kaka foto kene tobeta parce que misu bazala kuna neti nga na yebi bango te na beta na bango te eza na batu misu na beta na bango fallait s'adapter na bango voilà fallait ko s'adapter na bango batu misu na beta na bango te na uti poto na ye na vie na ngai na ko kuta bango o nani o songolo o nani o songolo o nani songolo voilà bon ok bayembaka ti toke voyage tosali mosala tozongi tosali makambo na biso nga na vie na nga tokangi mpe bagage tosali nini tozongi na biso mikili toye continue babula 10000 oyo tobengi oyo akoya aye oyo akoya mpe te tocontinue bato ebele bazali basala mosala wana baparticipa mpe ti na ndenge aya kotika biso ozo comprendre ti na ndenge aya kotika biso mpona kolakisaki leader moko te atikaka bamisie na poto parce que soki oza na poso kende ndenge aki na 10 billion nazo proposer bamisie fo boloba nazonga na ngai nakende na ngai nazonga na ngai biso nde mutu neti nga personnellement nga nde munakimaka te parce que na Zénith nakima te tozonga 9 personnes toye lisusu na 2008 nakendaka kini kaka na ye biso mibale tokenda tobeti concert tozongi
donc il achète les billets pour aller à sommer les petits nemoulo et puis au kimati à Ozala dans Soudan merci beaucoup Moulo, merci beaucoup na moni tension me comme mata po et obi misala ba tester hein non pour moni ba makambo ngo to na so ba te po moni ba to yoki trop ba kuya ba koma trop histoire exacte donc voilà biso za ba noko to sali à peu près ba 3 albums na kata Victoria donc tout bêti ba concert rebellé tout enregistré trop donc ce qui le lot droit d'auteur et futa et au futanga et futa ba kuya o ba ya loba wana te so lobi loba marambo loba na kata album ni album ni mona tam su carrière ni marambo loba wana ayemba solo vocal moko à la place te ngana au moins 3 albums on a participé na Kester et mené ya Kwangolo Zonso donc naza acteur à film na kati ya film. OK. Moulo Skanto, ce qu'on a comprendre le mot est-ce que expérience musicale na yo na expérience ou bien confiance au Eva la P5 il y a on de ça là que aux la absence na scène na Paris parce que na Paris tout le monde ba tout na ba mission Victoria na ba mission ba collègue na mususu au monde même soit quand moi couloir moi quelque part abeta vendredi samedi dimanche au monde mutu na mutana moi coin na mais mulo yo tout le temps au monde vraiment na scène vraiment boy à part ceux qui ba na gitambo ba biki ya tout ça bien ça ba na gitambo tout monde Moulo Skanto apparaître mais vraiment la nini tout le monde a non pour que la contexte là tu noté bat baroyi na nga na pesi bango na mbote ya trop bana gitambo et puis na pesi ba tout mbote susu donc bana gitambo tang ba beng sanga je suis na mo na gitambo na mo na gitambo na botami na gitambo c'est tout à fait normal zo tata na maman na bengio donc faut ya menaza moi na Congo na Congo, je suis congolais, je suis pour na bana Nchango, je suis pour na bana Njili, bana Kimbantseke, bana Matete, bana Matonge, donc voilà parce que carrière na carrière moko un peu partout pour élargir pour la population congolaise et pourquoi pas africain tilibanda. Vous comprenez. Donc ceux qui mon en até ils ont un état d'esprit. Au moni dembono absolument mo on va avoir une question parce que ils ont un bateau balwa avoir une question on va avoir une question on a produit à question cause la produit à question là faut na la TVA faut na baby selon na neti figure à question té cause la question exacte que faut na la vandi na bandine langi la ti to aussi c'est mission wana ne baye banga muta question mais parmi biso oh tout ça ba Victoria ba questerien voilà Alexis Mamoto voilà ba questerien le venanga Alexis ya Mamoto ya Matia place à la PC bambote on se comprend donc ce qui bango mon place ba vandi ba biki wana quester akenda mais wana quester donc voilà wana venanga on se comprend ils allaient que loko wana ndena ebisio donc et puis il y a rien. Il y a rien. Ben oui, il y a rien parce que tout le monde a besoin de dembo. Oyebi lelo. Nde tozala na Paris bo. Yebsanga na bimana ke na nganda na ki osalani. Kaso yembile baninga msuba yembara baza. Na yembelani kwanga na makaya parce que ngana koma okamona poto mona mission azu caméra ndenge yebwe na caméra na ba réalisateur to tourner mission kitoko boye. Na bandolo belela publicité place ya makaya bona kwanga place na okende robeta. Maman, bisoza ba artiste to yana mboko to beta na ba Zénith to beta na ba Olympia to sala ba preuve to zonga na ba Kisasa to beta ba disque quelle que soit ba valeur quelle que soit ba ndenge ni fona yeba ko garder bande na ngai fona yeba ko garder bande na ngai na ko ke kitsa bande na ngate pona makaya bu pona mutu moko opesa nga 30 € na tongo na kela ngana na zoyembela batu bavandi bazolia kamundele na bango na makaya bu na bango nga na zoyemba na zo baluka luketu non biso za ba artiste ndenge vala bando beta ba ko benga biso ba artiste à compétition biso luka boye bozui biso boche biso na salle batu ba futi ticket ba ye kotala musala o to salaka keme wana pe ba futaka ah mama na yo nanga to zalaka tant na oloba po lobi ke na dénigrer ba futaka te ba futaka mona 3 pelle forte entrée train ken entrée hein ba musique ba 3 pelle forte biso banda ko beta boke beta na CLC to zalaka biso banda ko beta na ba LC boke beta na ba LC bat baye ba koti ba lati kitoko baye yebsanga na exemple na fingi ba boîte te mais na ba boîte neto wana na Paris ah so ke beta musique so bat ba tondi ba vivre ndenge parce que ça ba boîte nan oyo
ezamike na ba Paris pena pe tout ça pena ba boîte pena te oyo ya minene pena ndenge za na ba mboka misusu omona otumo ba boîte mo kaka on dirait bo vendre 20 personnes itondi na on se comprend na nenga mabete on se comprend mais biso siko yango moni to lingaka nde bato bayebi misala na biso o bayebi batala na biso ba mekaka ko sangisa biso bake bazui salle publicité makambo nyonso to beti concert na salle ndenge zalaka on se comprend bato balati kitoko bien parfumé bien rasé tout voilà baye concert tant basilisi concert bazongi kitoko ala lipongi dimanche tani kitoko on se comprend voilà mais après excusez-moi après mutu na mutala na vision nae bango so ba moni ba préférer obeta na mama ngana ko obeta musique on ate lelo so na ko mo obeta musique on ata ba musique wana biso na kina ndenga mabeti oyo ozongo mabe italie na ndenge nae aya koloba na oyo ebsaye ba musique wana biso ndenge to koli na kini na musique na kini to bando bengo ba musique ya kosa to changer ba formule to chango fraise na caramel te quoi vous comprenez OK to chango fraise na caramel te donc to bando benga ngo musique ya kosa musique ezalaka mutu sa lembi na yake ndane koyemba banzembo ya batu nyonso sikonga na na makila na nzo na maiboe nazana no voilà nazana makambu na osala na ba vision na makambu na fona mibimisa pena nunga moko koyemba banzembo baninga eza mabete pona rendre bango hommage au moins une fois deux fois mais ce comme la habitude et mukolo nini nga ba koyemba nzembo na ngai mukolo nini nga mona koyemba nzembo na nga pe batu ba bina yango c'est ça ba question na nga yango wana c'est pour ça moni ke na kokate koya ba place ba bandeko ba beta nga pe na kota na lisanga na koma obeta non ma presa ba vision na bango so na yeko tala bango ba obeta wana soki ba bengi ngai na ko hésiter te na komata na podium na zuli sangu na yembi o esenga yemba moko mi ba na seni ni na kiti mais po ezala ngai koma ngai habitude non fona bimisa o ezakati na ngai ba tupe ba sa nini ba sepela ba découvrir parce que ba musique wana awa et simba kateza musique ya kosa musique mabe. OK, merci beaucoup. Ça fait longtemps, ça fait déjà presque 1 an au Vandi Liboso ya micro boyena caméra pour na s'exprimer. Pourquoi au Kimara Media? Oh Dembo. Nga Kimara Media te. Moni mbanga. Mbanga pena ndeve na biso Zak le baba so alobara. Mbanga biso bakolo na. Mbanga pena o mbanga biso bakolo na. Ce qu'on a qui m'a média parce que tu comprends vision d'engezali, tu comprends ma kamundeng ezali, tu comprends ndengeni l'ikester à l'accès biso, ba yaka koloba pamba te, ba yaka koloba foya koloba tango yo sala moi et loko, ba yaka koloba tango zana likambo ya koloba. On se comprend. Ba yaka kolega na TV ka te pamba pour loba sinon tenga mo pe na kozwa na téléphone nanga tous les jours on filmer na tchaka na YouTube. On se comprend. Mais voilà. C'est pour ça que je mais sur les cambouisali, les artistes na bateau na bango na contact, naza na équipe na travailler na bango, naza na bateau balanda ngai, naza na bateau balinga ngai, naza na bateau ngape na linga na bao balinga ngate ngana linga bango. Parce que na osala la musique. Vous comprenez? La musique bateau nyonso ba kolinga ote, msu ba osepela, msu ba osepela te. Mais ngai lokwa na yebikeza musala nanga. Yango na botela bana. Yango na tangiseli bana, yango na koliseli bana, yango na koma mutu, yango tina osolano bo musique, nazala maçon te na kenna ba futanga mbongo ki maçonnerie, mbongo ki charpentier te, mbongo ya musique, bana nga bakutinga musicien, bana nga bakutinga papa maçon te, bana nga bakutinga papa menuisier te, bana nga na boti bakutinga papa musicien. Donc tanga zo bota ke papa na biso aza musicien. Soko alali na tongo la muki amoni papa na eta tuni mama bise papa kendaki concert. Donc je suis musicien, artiste et musicien. Merci à toi Lionel Mayakapongo Ozabongo na réalisation et puis na montage. Avant de rentrer dans le fond, on a tout à l'heure. Mais avant, on a un phénomène acoustique. Phénomène acoustique, tout le monde a un acoustique et belé. Fille a passé un mot de Sirazali. Il va avoir un acoustique quand la mingité. Mon frère propre. Mais si on prend un acoustique, on dirait. Et belé quand on dirait qu'il y a la caméra, mais quand la bine on dirait. Non, moni. Victor, on dirait Bozate. On a arrêté là, il y a pas et voilà.
et voilà bana artiste il faut ko éduquer peuple. Il faut que ça peuple makambo ndenge ezali na ndenge elobameli. Mais après on a selon constant là. Après na omona que nous-mêmes les artistes na théorie toujours makambo mususu na pratique makambo mususu. OK, na nchik makambo toye kolaka na théorie. Yango na nde tozwaka ngo toye ko pratiquer ngo. Vous comprenez? Mais OK, biso ba mise théorie makambo mususu, pratique makambo mususu. Pourquoi na lobi boy? Au moins un musicien a ebisi batuke na obeta acoustique. Mais azu ba guitare ndé dans un studio boy quoi. Azu ba guitare branché, ba micro, ba nini, drum, tout ça ba nini, guitare, tout ça ba nini nazo yemba soka silisi aye na ngone tina excusez-moi quoi, aye na ngone tina studio boy pas mi gloire. Mi gloire a bongisi ba son li sous exemple tu vois, a bongisi ba son arrangé ba pesi voix na ili sous couleur, allez ba filmer bien le la clip allez ba tient na YouTube acoustique. Mais arrêtez acoustique ya ngote tout solara bien. Et ça le roi na monara au moins na mutasali 3 chansons. Mais la prochaine a commis single. Oh ça maxi single. Oh ça voilà. Au moins a commis au cas les rappels na TV hein. Ah na oto bimsa single nanga. Single nanga ça na 3 chansons na 4. Ozo yoka. Alors c'est contredire yemo ko na ba mazu donc na yebité. Ombrier ba français. Vous ombrier makambo na ndenge moko sakana te. Single eza moja one. Mais comme tabi na sali single. Allez comme na TV single nanga za na 3 chansons na 4. Voilà, c'est comme exemple na PCO ya single, c'est comme acoustique. Donc quand tu as la batu qui acoustique, faut tu embêter la batu acoustique. Acoustique, tu peux avoir des gouttes guitare sèche bien acoustique ou on a guitare amenée acoustique, ya sèche bien. Ba vandi biloko électronique ezati. Et vandi biloko acoustique ezo beta ta voix parle. Ta voix chante. Tu chantes avec ta voix. Tu vois? C'est ça, acoustique. Mais c'est comme il y a que brancher. Après, voilà, on comprend que bravo, on a fait rigolo les padres. Donc, on a essayé de mettre place à Zali. On comprend que ils ont l'idéologie, à ça l'idéologie, et puis, ils captent. Donc, sur le logo, ils ont malamu, faut le bas. Donc, il y a ça l'idéologie, où il a essayé appliquer pour la musique. Mais on a senti que, tout. Hein? Comprendre on a ndenge na tout et puis là tu en plein mbala moko acoustique mon amtaji guitare électrique azo beta bina wemba acoustique live acoustique électronique électron acoustique électro acoustique donc homme acoustique homme acoustique donc voilà vraiment donc il y a pas. C'est pour ça que le photo est fanatique. Est-ce qu'il y a une différence entre musique acoustique et live acoustique? Live acoustique. Surtout live acoustique. C'est quoi live acoustique? Live acoustique, quand tu joues directement, ils ont les cassettes, public et venduana, ils ont suivre ou bien ils ont diffusé directement dans la télévision. C'est ça. Mais toujours le mot acoustique live toke na mot mususu vous comprenez toke na lika mususu live acoustique donc na kobeta ba kotala nga mais ekozala acoustique donc ceux qui sont là qui na ngota na lingala na biso ba yaya quoi voilà parce que voilà quoi na kobeta ba kotala nga mais ekozala na kobeta ngona ndenge acoustique vous comprenez donc yango wana live acoustique. Mais tant que vous live acoustique, micro, nini, tout ça, nini, micro, studio, live acoustique. Ok, merci beaucoup. Tout le bel vent à Cameroun. Et bien, mais tout le monde a eu vraiment Madofo, le clip, il y a Madofo. L'histoire de Madofo, les années ont plus évolution, c'est comment? Demboré, le but solide déjà trop. C'était bien, parce que nous avons les 5 ans. Il y a un monde qui batalanga kalabatalanga na pesina mbote na Debra Mumbata le chef coutumier na Grenoble na pesi mbote Daddy Yoshi
na Grenoble na pesi mbotepe. Donc voilà quoi, Patrick Mbida, le grand prêtre na pesi mbotepe na Grenoble, donc voilà quoi. Patrick Binda. Patrick Mbida na Grenoble, voilà ba famille na ngai wana makila na nga, donc ba famille na nga na bango, donc voilà quoi. Et puis Kotoyo na Bosani TV na nga John Mary Kenge Nkumbu mvula mano kamatanga makitate venanga mifune Kiabelva, donc masalanga Christian Bola na Luanda, donc litoyi nanga côté kuna, donc na Bosani été petit frère propre Thierry Louyeye, donc na Sud Afrique, donc baza mo ebele, donc voilà quoi. Pisanga sko question na yo pour na lobi madofolo yo kala banga madofolo na banga te na bagi madofolo mabanga te na bagi ngape na la remercier bato parce que yo pour pesa ki bato mbote ngape fona pesa bato na mbote ko ba ebige mulos kanto azoloba. OK, merci beaucoup. Générique ya madofolo to mona ki madofolo depuis bimi ba 2 ans non? 2 ans ina ndam bientôt 2 ans okindaki kin pe obetsaki ba concert siko projet na générique c'était quoi? Aucun n'est que l'orchestre yopeto ils ont orchestre existera déjà mais aucun qui ko présenter bango madofolo. Non, eza moni na kine na déjà na groupe existera déjà. Groupe d'accompagnement c'est ça? Groupe déjà équipe de rêve. Eza na statut, eza na structure, eza na règlement, eza na mikanda o na zwa na l'état. Voilà. Et tant que ngai groupe na ngai Victoria te ngai groupe na ngai na mikanda ya ngai nazwa na l'état na mikanda ya nga. Je salue maître avocat Pamara, le imbattable, le renard de la surface, l'homme qui contrôle la ville, donc place aux Okanga, donc allô le feu. Donc maître avocat Pamara que je salue bika. Donc voilà, grâce nae aida nga côté wana ba makambo belé ba mikanda makambo belé na ba mikanda ba association nga makambo belé pour projet za mulai na kenda ikini orchestre zala déjà existera déjà o nga mona salaki na montagi na absence ya après le king parce que na talaki lelo le king aza susté to zala ba soda mulongo ya makambo welela la Victoria Leison to tigelango ba kuya ba welela batoyo bayemba na bango na orchestre tenga se na sali soki 3 albums na orchestre na beti na ba Zenith na beti na Olympia na beti mutango azana été lelo nzamba bengi que son âme repose en paix. Donc ba oyo ba moni ba ko continuer loko ba continuer toujours betela bango maboko parce que na armée ba soda nyoso ba kenda bitumba te ba soda mususu ba ke bitumba ba soda mususu ba tika la po ba kengela kan. Donc Victor za lokola ba fongela la frontière Victor za lokola kana biso donc bato bazo beta kuna za lokola ba okengela kan biso sko ba général biso mto wana fond to diriger l'opération vous comprenez donc na sens wana un peu yango mona kendaki moi à côté na créer ka moi pharmacie nanga à côté où eza équipe de rêve nazala na mona kini nzamba sunga moi muki en travers bandeko balinga nga bato balinga ngai na sombela bango père na bango instrument bazala na ngona isasa donc bazana ba jour na bango ba répéter à ce moment na moni ba vanda ba vandi voilà ebike niveau financement tout betara moi mutu de gauche à droite voilà toujours bunda bisomo parce que Kongola zelaka au sala succès bonga ya ko soutenir yo tant zo bunda yo moko nanu a ochambongo na passe mais malheureusement toza na batu moko oyo bandima biso na ndenge toza boye ba ochamo loboko na pochi toujours to kenda va parce que poto koma awa to utaki awate donc batu bachaki effort bachaki loboko na poche ba comprendre ki yango toza boye poto poussa na lisusu ba o bazo comprendre bazo ya ba otindika biso lobi tango to sutuka o ba ko ya pona succès bango wana ndem to batambusaka batu basango ya mabe akangele nga porte aboyaki na kota yambaka batu te ba bango wana. Donc voilà pour nous on est là, on est des artistes, il faut soutenir, il faut songa. Donc voilà, na kenda ikini na beti ba concert na ngai, tout et tout na zongi, na préparer disque na ngai na bimisaki générique oyo totali wana madofolo. Ouais. Générique wana sala ya on a kisasa une équipe de rêve. Clip pe na sala ina kisasa une équipe de rêve. Izaleka pona kotika na no terrain. Et à la vidité et l'eau mourir zalawana base à la peine à confiance que bata la qualité à musala qualité à son à produire na générique qualité à image baeba qui est moulos quand et l'eau ni nazo kana bimisamba la simana oyo bango ba moni nanu
ne bandeli. Donc excusez-moi, si je comprends bien, équipe où est celle qui bat clip banino sur toi na, et ça équipe de rêve. Équipe de rêve. Où est celle qui m'a clip nyonso totali tout ana équipe de rêve. Équipe de rêve to bunda na ba malembe la rezate, to débrouiller na ba malembe toujours que malembe ti nzamba osunga. Donc tout ça là na bango disque au to banda, ça va faire au moins 3 ans déjà yango. Parce que dans la précédente notre travail marque vient en voilà 3 ans yango déjà disque wana CV plus lettre de motivation. Donc ils ont la batte au bachaka pe moi le bon na bango na poche pour nous soutenir CV plus lettre de motivation ou ils a disque moko ils a costaud disque wana ils a ngamo mulo scanto mais na pembeni na ngai na mupanzi na ngana simananga vraiment naza entouré, je suis bien entouré na ba grand et puis na osala musala oyo ozala temps mususu tango obima et okamisa pe bato ebele ke ah yem tasali musala boy yem tasali musala parce que je suis bien entouré, je suis artiste o na yokaka o na yebi ko bongisa pe loko o na yebi pe ko yoka baninga o na yebi ko yoka pe ko ndima critique ko ndima pe conseil à baninga. Donc tout ça là na travailler à mon côté eux je remercie d'abord na ndenge na travailler à disque wana na travaillé avec mon grand frère Ogi Lutula Kinder. Donc c'est un grand biso benga le roi patrimoine na biso Victoria. Ogi Lutula Kinder asala banzembe belé makambo belé yaya place aux ali na pe siombo trop. Donc wana grand frère na vraiment Ogi Lutula o yaya o andimi parmi banzembo naza nango azwa susu 2 chansons a commis a pesinga petit na emulo chanson les a chanté par Mulo Scanto Chimel Folo Bobby Ronaldinho, vraiment disent que ça costaud va participer, va venir à Jujuche, va participer, Brice Malonga, Didier Robas Mbonda Kimbango va participer, merci mon poteau, donc Gianni Mango Manabucodonosor, nazo compte moi va participer sur ces belés, mais le coup la disque que ça moi mon nene, toko tika la vérité, na katia disque wana na trier nzembo moko on a benga single, o Yaoundé na tourner na bientôt na silisa ndengo kutinga na studio awa yango nde na bunda na silisa yango c'est sili déjà tout na comme ce qu'on a phase ba dédicace bilo ameke pour semaine prochaine na si tozanga te bien sûr semaine prochaine na kende mixage déjà et puis na banda tournage nango nzembo wana na dédié yango et pas ya son excellence maître avocat Pamara le imbattable l'homme qui contrôle la ville. Donc yem tu na dédié nzembo wana bato ba koyoka nzembo wana eza écrit par Vielanga Ogi Lutula apesa ki petit na ye to bongisi totali to beti ba guitare na kati ya Ogi Lutula Mulo Scanto bayembe so na yeba njembo zo sala ma awa kuna bo sala ba clip non ba nzembo en fait na sala awa mais ba voix so komita msu ba voix mususu na kenda ozwango na kini parce que nga batindela nga tenga na zoka avion nga moko na kini batindela nga nzembo ko travailler wana au travail marque ba professionnel te oui ko tinda pe zala na ngo ba ko tinda mais nga na linga nga mona na sur place na tala ne mutazo yemba na contribuer na ba idée na ndenga zo yemba na ko linga te mutayembi ko na tindeli nga na ressentir neti na zala ité nga na zoka avion nga moko so na sisi ko travailler à la moni ko fona ki travailler na kini na zu avion na komi na kini na studio et pas ya CV Rolls. C'est Virols na pesi pembote on les abi qui pour na travailler na bango mon appel na travailler na place na kenda ko zo ba voix le gars ba Chimel Folo donc une petite sœur ala na voix moko na ebité na kata nzembo wana asali ba surprise ko yemba wa yembi toza na nzembo msu wana chérie d'amour yem tabandia mais fo yemba oyoka ko yemba yembi ba chanteur ba yembi na kati ba asemila chanteur a mwindu baza na kati en fait na trier et puis na kati album nanga et ozala surpris voilà tout temps na ba kombote mais 2 personnes mo ba oyemba ba ozala ba grand ya mboka na biso parmi les grands aussi donc mibale wana baza bandeko nanga frère Mpangi voilà wana pena tout kati basi ba accepta makambu tout donc ba ozelaka lokola bango pe baza na ba studio basi lisamo ba boulot na bango na ba studio et nga pena pusanaka et ba oya ocha coup de pouce oyo ozalake to retourner na bango ba oyemba banzembo wana na studio et puis to retourner na bango pe ba clip voilà ndenge ezalaka mais nzembo tozo bimisana no oyo titre oyo zolanda madofo le titre nango
pardon Pamara. Donc yango robima kalami te yango kokutanga na studio to silisa ba blo miki ba dédicace pardon Pamara. Yango robima kalami te on a dédié na maître avocat Pamara. Yango robima kalami te. Merci beaucoup. Siko équipe de rêve ils ont composé na banani. Yomoro déjà aux président fondateur. Après le reste. Oui, équipe de rêve ils ont composé na ngamoro ndenge na zaboué. Comment na ngamoro déjà ngamoro joueur équipe de rêve. Et puis ils ont la bateau ba Kisasa. Voilà, Kisasa directeur à marketing Azali Tobunda Malembe et puis chef d'orchestre Azali, chef à répétition. Et là ba combo, bon zo bomba sou ba ngondeni. Hein? Là ba combo. Oui, chef d'orchestre Azali Dickens. Dickens Azali, chef à répétition Dikenga, la PCMO te place Azali. Chef à répétition Azali, Trezeguet Bass, la PCMO te place Azali. Voilà. Tout le monde poste belé pour discipliner ça la pour sortir ba poste belé mututu voilà tout sukana nwana na chef à discipline et puis chef d'orchestre na chef à répétition donc bango wana to travailler na bango équipe ezali na kini et sur na kini na sala mo be fort na beta mo ba concert na nga na bandenge na nga ya nga moko voilà moko mibale parce que lelo to yo vendre te to zalaka ba soda mulonde na lobby voilà quoi. Suko idée à Madofolo ni ute non wa parce que ba titre zebele ba combo zebele mais yo s'inspirer quand Madofolo. Non Madofolo moni Madofolo les animations tant toujours cool na kini so mutalati pantalon et tobora so azoleka ezaki une façon ya monkeri ya koseka ya koyemba Madofolo et au moins na pas si pour na kobamba bon on a trouvé qu'il y a un peu il a comme ya koseka quoi na chana ngango titre et puis voilà na animation cause après c'est kaki muto hein mulo cause après c'est kaki muto malgré to yo kanzembo mais yo ke wana bandenge mo mais on seka ipe muto ko ya ki ou bien teke lo mo ali Dofolo Madofolo musique e mona na te bon omoni Madofolo eza na basan c'est belé ndenge lo bien na pe fozo na basan c'est belé et logo nyonso ezo simba tozo bandela yeba kiza Madofolo et logo nyonso yo moni ko sala ka ozo bundane zo simba te comme Madofolo donc voilà quoi exemple na logo moko voilà ya mo to sala ki générique wana Madofolo mais ou ezolanda Madofolo et obima kalate to sengi na batu ka ba pesa biso chance ba koyoka ndenge to yembi et puis tango nzembo ko bima na silisi clip nde sikoyo après ba confinement awa na zu avion na kena Kisasa place où on a sala déjà maquette à générique n'a déjà na Kisasa une équipe de rêve na aucun discours ko enregistré na aucun discours ko enregistré une équipe de rêve parce que mon générique na Kisasa générique mtako saote générique Kisasa ya mon na signaka na kendaka akini pourtant il betaka ngonga kitoko voilà bana armée rouge va télémisi donc voilà Chicago 320 armée rouge écrire les baby tout et tout voilà tout ba base donc on ça la générique na Kisasa na osala pe clip na ngona Kisasa na obimisango pe na Kisasa c'est pour ça na signaler vela ngai Sergino Luaba na Grand Monde place Azali wanaza mon spiritu père spiritu donc moi na yé on a kata boulot toujours nengo lingara mais yo yebika ba père donc bientôt moi na fois kende ba côté wana musala bientôt moi na fo ba clip ba nini makambo belé donc ndenge zala ba père spiritu donc père spiritu sera sali surat direct moi na zwara ma pamboli. Ok, merci beaucoup. Lorsqu'on te touche à moi des dernières questions pour toi si c'est émission Nabiso animateur chanteur. Hein? Il y a animateur chanteur. Oui, animateur chanteur parce que de vivant il y a émené ya. Tu vois là mon monité que animation té. Comme aux déjà animation. C'est nazo bomate parce que ngai chanteur aza animateur aza chanteur d'abord animation. Animateur après à ça la chant parce que nyo somi balé bozo sala musala moko sauf que vitesse c'est ça différent animateur azo sala un peu vitesse ya mbangu chanteur a un peu là ba mélodie marambe belé voilà vous comprenez donc mais eza musala moko parce que chanteur a comment animateur a comment chanteur donc moi je suis la inspiration ndenge ya inspiration ya obinisa il y a obini ça m'a dit que n'endenga animation mon inspiration zoya mais mon n'endenga chant mon que moi koko so moni après ce que ceux qui ont lingo s'inspirer mingi na chant au moins na inspiration et animation qui m'a
te inspiration animation oui ce que inspiration animation kimi ça veut dire une équipe on a nango parce que makambo tout relève faut ezala faut on dit ma relève relève faut ya vous comprenez na makambo tout so inga na monique na poussani kota changer na lingi pourquoi pas l'animation ba petit suspect ba vanda mais nga lokwa naza kokwa mboka au monde nazo coacher bango kaka koto beta boy nga mopo mona na beti moloko mo alikolo tokena bango ensemble mais toujours naza na carte animation mais nazo pousser aussi moi chant malembe ndenge ba oyoka na CV plus lettre de motivation na pardon Pamara ba oyoka to yembi banzembo na sali ba animation ba petit kin équipe de rêve ba sali ba animation en fait ba oyoka moi ba mélange belé. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Question oh bon, il y a une question polémique hein. Dernièrement tout ça qui na staff ya bana kitambo et derrière mon qui ba image albana ngabi ah demander ni ozale kuna obengi ngatenga bitenga penela obenga ngala kenela ngabongote mulo skanto mutu ah benga kinga ah vient na komara yemora na ba association mais on dirait vie o chaka moi nini ah au final moi bouton yo benga eto muno okeka yemo okeka yomoko pour ani na benga ete c'est ndenge ya bisera on a toutes nos questions. Faut pas moni ba maramsu faut pas to ya na on a TV. Lui à part ma musique c'est un petit frère. C'est mon petit frère propre mon ndaku. Père na vie nanga. Beaucoup de respect na vie Henri place à na PC bambote nzamba batela. Mère na e sœur nanga manene. Donc beaucoup de respect donc wana famille nanga. Donc wana leki nanga ya ndaku. Famille na moto ta on a salé émission na bike mutago yebisanga liboso que na utena kamo siko ya elo wala siko yelinga pona kamwi c'était aider juste ga omoni mboka o mutu na mutu ala pena moi occupation na ndenge mo yepe so amoni likambo rose appel téléphone na benga na ovena nga ndenge nini position boy parce que moni na mboka oyo to yeba na susté grand frère na petit frère le roi biso to zaka na poto to koma ba master c'est normal photos ala ba master mais surtout vandi na kati pena to zongisa mon hermonga pena na bipina ah oyo viens ngai ah oyo viens ngai oyo to kende pa to zonge pa viens ngai et na bouteille na moi viens ngai donc lelo soki a benga pas de problème na zawana lui c'est un frère donc na PC déjà mbote place azali na femme nae Denise Lutula ma sœur na PC bambote na libota na bango mobimba y a rien c'est wana famille wana penza famille ndenge so na tangi famille. OK, merci beaucoup déjà réponse na et le vidéo ça et moté parce que ngata na loba famille za famille bateau pena na vai na bango famille na même fille la basele wana oyo ba fille la za mutu oyo ngai na ye donc tout ça là ba mapasa na saline vie na ngati na koma boye c'est na fila bon que seigneur son leki ya bu jeunesse na leka na zala na fila tie yepe na Victoria grand orchestre tout ça na fila to ye na yepe poto tata na ye tata nanga maman na ye maman na ngai voilà quoi donc voilà pena grande famille moi si na nda ko ngam na balaye. OK, merci beaucoup, merci beaucoup. Ma sœur Judith Mandeni na PCMbo. OK, merci beaucoup vraiment Moulos quand on attend vraiment accorder malgré Moussala na studio. Merci vraiment attend au Pesingai, moi Liloba pour na ba fan na yo na équipe de réveil. Équipe de rêve. Équipe de rêve kuna ki moi Liloba pour na bango na moi 2-3 personnes, moi dédicace ça la bango bien. Liloba suke zaka ke bandeko na ngai oyo balinga ngai oyo balinga musala o tosalaka Moulos kanto ye so monita muso zinga to oleka tapa na canal Dembo ozwanga toujours toza na studio tosalaka musala artiste akufaka te artiste aze bemba nyoka tam sous place yo kanisa artiste akufi lobi okamwa azaka kaka donc biso tozakaka tozo travailler awa ko kutanga na studio na sala misala malembe na ko avancer na ko poussana d'ici là na bimisa biloko mo na komi na suka d'ici là na banda tournage na sengi na bino kaka de loin de près soutien lelo musique muto azala susté soki musala eza kitoko ba osala nini ba robeta maboko ndenge pe biso tozobeta maboko na bandeko ba osala déjà ba ocha biloko na terrain izo sepelisa biso izo sala bien pourquoi pas ya biso petango ya ba beta maboko donc ya on a sengi kaka nyonso eza musique ya Congo batu nyonso balinga ngai na balinga ki le king na balinga ki vala na balinga ki Victoria na tout Moulos kanto yeyo pour continuer toujours à soutenir
WhatsApp ezali, Facebook ezali, Instagram ezali, tout ezali, bo continuer à soutenir, bo s'abonner aussi. Na ba page na biso makambe belé même na page à Dembo kuna place d'actualité nanga elekaka so bo contacter d'actualité nanga elekaka trop na sengi na président Serge Louaba moi si oyo a soutenir nanga trop père spiritu donc sans yé mobulu wana na sengi kaka ngamo na sengi nga recommander faut aller langa kao pour na promotion marketing présent parce que nga moi batu na ngoyo so na beleli bayoka moi kolela o batu nga na otanga batu bayebi valeur nanga o babanda nanga na se batombola ngai donc po apesa nga makoki na kende liboso ako hésiter ti basé belé donc na pesi mbota trop Sergino Louaba Hervé Petit Pitopale na pesi mbota trop mon petit en direct à côté wana Grand Monde na pesi mbota trop maître avocat Pamara Paul Sunga coiffure le boko nzambe na bosanité bébé tala Megan Chico Lorenzi Ibro Kimvula wana base toujours Kokoli Salama sans oublier Kokoli Salama Michel Dombo pe na bosanité Michechi TV Michechi TV na bosanité voilà na pesi mbote Fatou pe na pesi mbote Fatoumata sinon ta refâché ya fachara mabe aywa Paul toi tout le temps Paul Fatoumata na pesi mbote trop et puis sans oublier na pesi yanga na lobi bien na pesi yanga mbote ya batute yanga na pesi yanga mbote ifoku a papa na pesi mbote trop donc na bana nanga na pesi bango mbote trop. Je vous aime tous. Nzamba batela bino, azana bino. Donc voilà, msala yango tout ça koba. Et puis Nangola, na pesi petit nanga Thierry Louyeye, mbote Christian Bola, na pesi pe mbote ya trop. Et puis masalanga Ponde ya Bing, Angbekate. Ponde ya Bing na bossa na Angbekate na pesi mbote ya trop na kata Rwanda. Donc voilà quoi. OK, merci vraiment Ezaki Bongo Dembowe moi ça m'a défou azara moko na Paris, invité na nga lelo Ezaki Moulos Kanto, général d'ambiance oyo auti bongo autaki bongo na Victoria Dembo menanga na 6 le romo. Si mukole ozalaga animation. Na sala ngo susute yeba pifondé to loba mpifo esilité pofona kitisango pa mutu moko te fona kitisa na tikela ngo mutu moko donc pifo wana siko ebi muta otikala nango parce que azwa ngo déjà siko nazo matisa vitesse pour que nango mon petit Babi Tango Fort voilà Tango Fort bambote siko zali ça dans la PC mbota trop petit nanga feta ya mboma kolia komela Mona boulou ma belle mamé. Donc changer tes napis te place aux alliés na rumela. OK, merci beaucoup Moulos Kanto na vraiment tokuta to comme na suka vraiment il y a émission na biso bambo te kana bato balingara Dembowe mo na repesa déjà restaurant Butalombi Anastasie Lombi na Jean-Claude Lombi bambo te bisika bozali Moulos Kanto déjà yo vraiment peso merci lisusu madame pe na pesi o yo pe motema na pesi bambo te esika zali batanga kombote na pesi bambo te siko zali Plixton il faut tama il faut Plixton star de Paris bambo te esika zali Mimilof Bungu Zikondo Putu salon Paul Sunga bambo te bisika bozali. Donc à ma grande sœur chérie Eliane Ochudi Motema Fernando Zanga Dakuna pas jongé dans l'ami de tout le monde Bambote Bisika Bozali vraiment à mon fils adoré Diogo Latéral Edvika Bongo Bambote Bisiko Zali sans oublier Cortel Mississa mettre pas comme les autres donc on est toujours ensemble bon hésiter te s'abonner na Flairmont HD Bozala désuté bomoni l'introuvable Menaël Binoye merci après mutumsu à Rosala déclare Lubaki ya na bossa na mutunanga moko déclare Lubaki parce que wana na batu na ngata on a koma akini o evala tikelanga ngana kenda na beti porte ba fongole nga bureau na koti ba yambinga na part ya ve na ngevala donc batu na pesi bango mbota trop eza na excellence musumo na tanga ba kombo na bango ezate donc petit na bango Moulos Kanto yeyo donc toujours donc pour mon avec le grand caméraman ensemble et ma belle